Hotel Africana Palace et yindaki na ndenge ya kosakana te pona oyo etali trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika 10e édition na yango oyo ezalaki spécial hommage na bâtonnier Kisimba Ngoyi Honorius elongo na patriarche Makwa Gambunji Cyprien bosimba ke soirée de gala oyo esangisaki ba invité bautaki bisika na bisika pona oyo etali trophée panafricain de l'excellence et pa wapi nyonso elekaki vraiment kitoko interlude musical yango et Simba Makibongo et pas y a artiste musicienne Karine Seka pe comédie et pas y a troupe théâtrale Yoka comédie ba communication ya ndenge na ndenge et salemaki lokola Madame Gisèle Lama Osako présidente ya Win Jovi Mujinga Chishima présidente ya Dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience Madame Solange Babingi Bokungu coordonnatrice des femmes congolaises de la diaspora Askofet Namokuse Penasima Ezalaki Bongo, hommage à titre posthume et pas y a bâtonnier Honorius Kisimba Ngoyi Ndawele Oyo a Salami Salama Kasi na RDC Azalaka pe ministre ya justice Bongo Ezalaki pe lisusu hommage spécial na patriarche Makwa Gambunji Cyprien père fondateur ya New Escokin SAR Bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko cérémonie ya remise ya ba trophée au lauréat et ya kate et Bosimba ke trophée panafricain d'excellence Congo ya Sika pona ngambu ya Honorius Kisimba Ngoyi oyo azalaka bâtonnier national ya RDC ezwamaki epai ya koko na ye Daniel Liliane Kisimba oyo azali mwana ya maître mage Kisimba Ngoyi oyo azalaka ministre ya affaires foncières yende azwaki trophée ya koko na ye na esengo na motema komona ke misala malamu tangu ezali kosalema ata moto azali te kasi mbuma na yango ekolanda même ba génération trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika et Kanisi Honorius Kisimba Ngoyi Ndalewe na misala malamu oyo ye asalaki bosimba ke na sima ya kozaba trophée lecture ya procès verbal collectif ya ba lauréat et salemaki et pa ya vice-président ya grand jury maître Kayembe Abed bongo na sima moko ya organisateur Patrick Bouboul apesaki ba précision na micro ya Info Lingala trophée oyo na eloko ko démontrer parce que crédibilité nango na notoriété nango et qui en dehors de nos frontières le lot ezaki 10e édition ezaki plaisir pour na biso comité organisateur pour récompenser ba modèle ya mboka parce que biso tout un critère moko de base la méritocratie donc ça kana pas tout bazo mériter bien entendu en tenant compte de la bonne gouvernance de la méritocratie de la compétence et bien entendu de l'éthique de la morale et de l'éthique. Bâtonnier national fait Honorius Kisimba Ngoyi à Salami Salama kasi pour la République démocratique du Congo. Ba Congolais nyos ba yebi même procès ya RDC et longo na Uganda oyo le locaux international a condamné Uganda yende azalaka leader pour na komema délégation ya RDC ba yeba na ko porter plainte pe ba samba contre Uganda. Misala e belé oyo Honorius Kisimba Ngoyi bâtonnier national à Sala lelo ezali koloba na ndenge trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika bakanisi ye ezali eloko moko ya motuya et ko permettre moto nyonso tango azali en vie sala makasi pona mboka lobi bakobosa na yote.